Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlant de l'heure, dans le monde et partout au Congo. C'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage, sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin, l'actualité brûlant de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, poto tonga mboka, pona biso, na banda na biso. Voilà. Salut, bonjour. La grande famille, bah bonjour, Nabino, bah bonsoir. Et c'est qu'ils ont mis les bino partout dans le monde. J'espère que non, vous allez bien. Bisopé par la grâce, non, bah toujours que non, la grâce de notre Dieu nous suffit. Bah bon dimanche, Nabino nyonso. Les longa lo sambo et vous allez na pourquoi. Yango au moni na profiter. Na kotisa émission parce que matière est full. Mais bisoto ponaka. Ya. C'est-à-dire que non, bah bon dimanche, Nabino nyonso. Bah bon dimanche, la grande famille. Voilà. J'espère que non, bandeko. Famille Libota Shalom Nabino. Famille Libota Shalom, les Péchalov, les Dinasou, la Chine, bah bonjour, bah bonsoir. Voilà. Eh, makambo tozo ebate to suka nango wapi. Bon aimé beau partager. Je crois que aussi si déjà filmé na biso na des dogs. Tozo zela, je crois semaine prochaine au Isa Lobby. Si tout va bien, parce que technique ils ont appelé capricité, si tout va bien, Lobby déjà, tout quoi entamer film na biso ya, les deux rivales, les deux nini, titre c'est sous nini, deux sœurs rivales, les deux sœurs rivales. Alors, affiche na déjà bandeko bomoni ememi mbutu. Et mimi vraiment mbutu makasi sur les réseaux sociaux. Quand on a eu koloba keno, batu babandaki ko s'attendre nini lorsque Linda Azo joué sous na SBT o ezalaki vraiment connu encore batu bayebi keno Linda azali sous na SBT. Je sais pas babandaki ko zela nini. Je ne sais pas franchement. Na oloba lisusu belle vie, ce qui belle vie. Linda a tourné la chaîne ebele. Mais visage na kaka, présence na kaka na belle vie télévision et bomi makambo. Bandeko bomoni kuna na chelibino délivrance ya Tegra. Moi noyo, je vous dis non, elle a tapé très fort. Moi noyo, Tegra, pardon, abangi singa, c'est-à-dire que non coaching eza. Coaching eza. Utali pitala ndenge azopema. Tala ndenge azopema mwano yo. On dirait ya solo. Félicitations na mwano yo. Tala pesko ndenge ya kwesi siko elongi. Tala ndenge azosala. C'est grave. Alors, c'est au moins ça la grande famille. Je crois bomoni titre nanga, bomoni pe photo ya miniature. Wana eza nani Maria, obison stoyebi, nga na yebi kaka na belle vie télévision hein. Malgré comment ko tourner pe na ba chaîne mosusu voilà. Nga mama BBC na yaka awa. Je crois ce qui mois passé était peut-être début à mois oyo début ce qui mois ya octobre sorry bandeko. Ce qui na mois ya septembre était peut-être début octobre. Ngai mama BBC na salaki analyse moko na salaki même pas analyse émission. Na salaki émission na yeko belela balobi soki omoni ndoki belela. Na yaki na lobi bandeko toyoki poko babenga kinga. Ba o bazosala plan ya boye pona Maria boye. Ki SB basi ba cibler Maria boye na lobaka yango. Bato mosusu ba comprendre ngai te, bato mosusu ba kanisaka ezaka ka YouTube. Bandeko, je vous apprends que nonga mama BBC ceux qui na maîtriser eloko na oya nango te.
nga mama BBC soki matière ezate na ko créer masolo ya lokuta awate. La preuve aneke lorsque na sala émission wana bango kuna bakwiti ka ndenge bakoma mpe na bakan baoyoka na pe kaka te eza na ka ya ba tiktoker na bango o lelo bazosasa na bango basala émission bazotuna na émission wana bazotuna babi bongo mama BBC na yebi makambo wana wapi ka bato o bazalaka na bango bamulekela ebalekaka nde babenganga mama BBC toyoki makambo olobaki ya Maria na nini kuna na TikTok kuna balobi keno yo oyebaki makambo wapi makambo oyo mutu abengaki nga ifala benga nde bacommunicateur ya kini abenga bacommunicateur ya kini maintes fois bayamba ete ndalobi te nabenga mama BBC parce que mama BBC pe azalaka na voix ou encore azalaka pe na lorsque alobaka eyokanaka penza nde babenganga bapesanga baloba tala boye oyo apesi biso position eza mutu kaka ya SB bato mosusu bakanisaki ke non mama BBC a créé na créa te bandeko nga nayaka na lokuta te sur les réseaux sociaux et voilà aujourd'hui je crois boyoki ba audio oyo ezotambola tochanano toyoka Depo mam sas ajwa kuna nana tala ete boyoka mais komona kaka bestri na ba TikTok ya la classe ya te ebi Maria oazara pa belfiana soki ayi es kambo o moi sana kozwa Maria wana en plus ça fille moko très respectueuse Davina koti saka iso na ba nini so yaka soki mariage nani yango wana bandeko nde eloko na ye kosala émission na nga balobi toujours ke no soki omoni ndoki sala nini belela je crois que bato babengi nga mama BBC tozwaka émission wana talaka émission wana tozwaka yango kaka tika kaka mais là topesi yo raison abi non bovanda na mama BBC bozoyeba mama BBC te mama BBC akreaka émission te ya koloba ya akreaka base te nayebi mpe ndenge bakosaka te parce que mutu mpe abengaki nga mpo ayebisanga apesanga plan wana ya lobi boye amokolo akokaki mpe kokosa ngai te et voilà aujourd'hui audio ebimi nazwi au moins 7 appels pona ba audio oyo mama BBC olobaka makambo ya Maria basiblaka déjà Maria parce que pourquoi pas siko na ya lisusu na betela ngo sete ya koloba ke non mais toyebi ke non na page ya Maria déjà yé alobango je crois après juste kaka analyse nanga Maria asala vidéo moko ache Belvi na sima. Donc hier c'est pour la vie avec Belvi. Bon, wani azana imuto alobi na ebongo parce que présentement elle est d'abord na sa makolo ya Belvi. Lorsque bokolo bakeno Maria kotala eboye atata on akotaka na ba live na TikTok parce que azana est commerçante. Na TikTok na ye ayaka pona oteka. Au sentir que non aza mwana moko oyo alinga alukaka nika mbongo. Alobaka pe ke non nga ba conflit wana na linga na nga ngote. Mais lorsque ye komona émission esalemaki wana azwaki photo moko ache Belvi na sima abandi koyemba. Donc yena Belvi. C'est une bonne mère pour elle. Et voilà. Et voilà. Tout ce qui se passe maintenant sur les réseaux sociaux, c'est juste une question où on a une eba. Lorsque bozo loba boyoka. En plus, ça fille très respectueuse. Ozela to travailler na bino awa. Moi ça na kozwa Maria wana. Pas belfiana. Soki ayi esi. Komona kaka bestri na ba TikTok ya la classe ya te. Ebi Maria oazara pa belfiana soki ayi esi kambo o moi sana kozwa Maria wana en plus ça fille moko très respectueuse siko nga na lobi makambo nini akozwa nde question maintenant lorsque bazosala babiloko aboye basi basible Maria na ya na lobango na biso soki omoni ndokisa nini belela
nini o Maria kozwa parce que soki tolobi totala Maria baza ba génération moko na balinda linda bimi maboko makolo iPhone soki combien na bino nde boyebaka ba nga ba iPhone na yeba te eza phone na utiliser te na linga yango pe kutu te parce que za mutu pasi ake Lubumbashi azwi iPhone soki pro soki nini bino mo boyebi ya level kaka soki boke na nani ya Gatsby basalelaki yango aolakisa telefone atikala ata kozwa iPhone ya bien te ntango azalaki epa SB siko makambo nini parce que lorsque azalaki epa SB bobandaki koloba ke no alataka bien te boye bozoloba ye linda ntango azalaki epa mama bino bobandaki koloba ke no linda alataka bien te lorsque bandaki kolata bien te c'est-à-dire que non finance ezalaki te ou encore babandaki kofuta ye bien te makambu o bozoloba ke non Maria akozwa epa sila eza makambu nini c'est ce que moi je vais d'abord savoir parce que carrière nani ou encore eloko eza na kati ya nani ya kati ya Maria muto a maîtriser ngo eza belle vie yango monaka ba rôle ebele belle vie apesaka ye parce que belle vie ayebi ye déjà de A à Z ayebi o eza na kati na ayebi ke non oyo awa akobeta eloko mwa kitoko. Maintenant moi je me demande dans tout ça pardon nani azo détruire théâtre belle vie siko souci nanga ou bien passion nga nazo yoka ke non pourquoi vous avez besoin ya ba artiste mais en même temps bozo luka ba artiste en même temps bozo salir pe ba artiste bozo kene ko bimisa ba archive na bango ya kala parce que bat loko ba mama moseka wana ba mama top soki oza na chaîne na ba tête wana eza yeba ke no olala pongi po olia fufua kitoko parce que baza batu oyo na kati ya film na yo yeba ka ke no film na yo ko réussir c'est-à-dire que non baza batu avandisa musala na kati na bango vanda na makila siko nga na vandi na lobi na o comprendre bato te Maria za mwana moko aye lobi awo tam su Maria soki nani sila abotaka liboso enge peut-être abota ata Maria oyo comme pour dire que non ba Maria na batala basila est-ce que vous êtes sûr na musala ya sila atata mboso ba keno akozwa makambu nini ndenga na zolinga komituna po linda uti kuna linda auti kuna kolata bobane ko finga kolata ngana mona kana mwana na amona nde azande simple aza trop biloko ko chacha na nzoto te extra wana te alingi yango te ne na trouvaille aza simple na nyonso na make-up na kolatele simple et puis taille kitoko eza bien mais afinga makeno alataka bien te voilà azangi bilamba makambo ebele mais elle était na pembeni ya mama binot linda siko tango bozo bakeno Maria soki aye pembeni ya SB akozwa makambo c'est quel genre de makambo o to linga to yeba na biso nyonso soki aye SB makambo o moi sana kozwa pas TikTok ya la classe ya ten et puis Maria o azara pas belle fiana soki aye SB makambo o moi sana kozwa Maria wana en plus sa fille moko très respectueuse Davina koti sara iso na ba nini so yaka soki mariage anani yango wana ye kuta ye baka na epite ba osala ba vidéo titi ebimi siko mabe loko azobwakela bato ba jeton ba telemela na TikTok yana aleka moi sana sala vidéo aloba bolimbisanga na bwakela mutu te jeton bolimbisanga babakuki batakaye aloba bolimbisanga yi tala sikoyo soki aleka ya koloba ke no bolimbisa ngai déjà bakuku bazaki déjà bayeba ataka ye siko na minute oyo boze susu na besoin na ye bomo ate ke no bo se réserve ka ça bino bien to continuer dans le laksake bana na banda ko ba éducation ata belve lingi a influencer bango et simba te parce que bango ba Sylvie wana baza na éducation na bango Dis-moi, vous reconnaître que nous avons une éducation na bango. Maintenant, laissez-moi vous informer pe ya kolobela bino que non. Bomoni banana ndenge bazawana. Bazana besoin ya mutu oyo akofongola lisusu bango bien. Bazana besoin ya mutu oyo akofongola bango carrière lisusu bien. Bazana besoin mutu oyo akoencadrer bango lisusu makasi. Boye bisanga. Et pas maman bino. Aokende ko na bagagi. Parce que niveau ya belle vie na niveau ya sila to lo bango ba deko botika ba sentiment zanga tina botika ba sentiment
Linda azana no actrice ya koloba keno azalaki nango déjà na makila ou ango azalaka nango déjà na makila. Bana nyonso o baza entouré na belle vie malgré bazwa ba éducation na bango na ba famille na bango et pas belle vie sous belle vie abakisaka lisusu. La preuve ane ke boyo kaka siana. La preuve ane ke boyo kaka siana na moment mariage na ye alobaka ngo. Nga na kanisa ki keno belle vie bana ko telemelanga so pe ndenge nini nzoka ezaki keno pona ko mesika na komi lelo. Tangu bozolo ba keno belle vie azo influencer, belle vie a influencer nani? Bana o nyonso tozomona ba Keti, ba Keni, banani ba Daeli, ba tourna rapeka ke pas belle vie te. Baza na ba chaîne ya boke na ba chaîne ya ba Grâce Luzolo, ba chaîne na baza kuna. Belle vie azo nini bango te. Bino nde maloba o bozolo ba awa nde bozolo ngasiko ko détruire bana. Et puis bana na baza bana moko je vous dis, yango nazo episa bino bo silama ya kolo. Botika Linda azana éducation. Botika Linda azana éducation azolinga ko s'affronter na bino te. Azana besoin ko s'affronter na bino te. Bino boyebi bango wapi bana oyo ba Maria oyo nyonso so to bitolo ba avredi boyebi bango ka ne botala bango na film Belle Vie. Maintenant pourquoi bokoya koloba ke non Belle Vie azo influencer bango na ndenge nini? Bango ne baza wana baza bana mikete. Baza bana mikete ya koloba ke non carrière nanga mutu wa ko encadrer nga. Bolingi bana bake okoma bakuluna. Bana baki no kozana na ba brutalité moko boye bana bazanga bana bazanga ba tendresse. Boyoka. Niso yaka soki mariage anani yango wana. Ye kuta ye bana na epité ba osala ba vidéo titi ebimi siko mabe lokwa zo bwakela bato ba jeton ba telemela na TikTok yana aleka moi sana sala vidéo aloba bolimbisanga na bwakela mutu te jeton bolimbisanga babakuki batakaye aloba bolimbisanga ye siko babakuki batakaye par rapport à quoi batakaye juste ezaki na mariage basali pardon bo sala ngo pe publicité ya koloba keno batakaye bolanda tala Belle la ksake bana na banda ko ba éducation ata Belle lingi a influencer bango et simba te parce que bango siko boyoka eloko bazoba keno Belle azo linga ko influencer bango nini éprouver bino keno Belle azo influencer bana neti ngai ma bébé sende na zabwe o mwana nanga théâtre azana ba toza na bakini wana na ba Congo wana na okika ko kabele Belle Vie bien mama est encadré parce que tozo mona na misu bana mana baza pe ba privé ya Belle Vie baza na ba chaîne ebele bazo tourner bokene kokota na ba film ba Grâce Luzolo bokota na ba RDC soki nini wana na ba film ebele bana na bazo jouer baza libre basiana ba Daeli ba Keni bango nyonso Keni kutu mikolo tozo mone na nani te Keni mikolo tozo mone na Belle Vie télévision te c'est-à-dire que non nani na ye ezate mais oh na moni na nani na film otokoza nango les deux sœurs rivales na moni que non on dirait Keni aza na affiche na moni elongi tellement ba make-up et bungisa moi elongi ezo bateza soko tali bien de koyeba que non eza Keni. Pourquoi boza kaka wana bozo vendre avec beaucoup de pensées bo kanisaka mabe ya koloba que non Belle Vie sa baby si bato Belle Vie sa baby si bato na bana ngo da bango moko ba otala te que non awa na minute oyo place on na za bien bana la grande famille bo emena bo partager kolongwa ya Linda eza déjà epesi position na bana na mike na babanga sila boyebi te kolongwa ya Linda na ba guerre ezoleka bandeko je vous assure bopesi bana na ba position botika Belle Vie kimia ya koloba keno abebisi bana par rapport à quoi Belle la ksake bana na banda ko ba éducation ata Belle lingi a influencer bango et simba te parce que bango na ba Sylvie wana baza na éducation na bango Sylvie na noza na éducation et puis aza na ba logique na ye ba je ya sila et pas Sylvie déjà de kokota la ka boyo mona keno elekate ba je ya sila
avec Sylvie aza muto yaba hein na oyeba te brutal na ebité. Alors c'est difficile avec Sylvie. Sylvie quand est total à cahier, quand est tout le monde est né à ça la film à jouaka. Quand n'est pas la responsabilité au belle vie à pesailler. Je ne pense pas que non. Ceux qui peut-être à se retrouver pas si là, peut-être à quoi éduquer si là. Je vous dis, hein, bon aimer, bon partager bandeko. Ba audio eza ebele. Ba komi ko finga Linda. Ba komi ko tindela ye audio ya soi-disant. Ba ko tindela ye bakuluna. Ba ko tindela ye bakuluna. Maintenant ngana tuni. Aujourd'hui là, ce qui Linda kutani na situation. Ba oloba nani? Ba omona bato nyonso te ba omona kaka nani ba omona sila. Pourquoi bolingi te moi na pe akende ko s'épanouir? Les ongeli bino? Tolanda eh? Zane une éducation yo. Oyoki, wana éducation yo soki koyo yo kufinga kasila. Omona. Otini yo bakuluna bapanzo nyar. Omona. Ba mi mona ninga kimia yo kasabe uza danger te yo. Esi bine mte boyi yo. Esi bine mte boyi yo. Oyoki, esi bine mte boyi yo. Moi sa Belvin yama. Moi ma biyo sa moi ma biyo. Ikoyo bandeko. Seigneur sunga mokili na yo. Ekomi moi si a belle vie. Michunde moi si a sila. Soki micho wana. Yende moi si a sila. Michunde moi si a sila. Ba preveza. Micho aza moi si a sila. Parce que awa nga na lobi bongo esa bino pasi. Ko obino bolobi batu ba supporter yango. Batu ne ba supporter yango. Voir koyoka ndeko mwasi azoloba. Eza pasi ya bandeko. Eza vraiment pasi. Bino bokani soki botindi bakulu na lelo. Bandeko c'est facile ya koloba mais ya ko réaliser. Et loko nyonso oyo kokomela sila nani c'est qui Linda eza bino eza sila. Pona nga kutu Linda akene ko fongola déjà caisse ya protection na ye. Bon je sais pas au Congo ce qui ezalaka. Nous ici en Afrique du Sud okene na côte au moni que no mouvement eza mabe lokwa kaka ya boye okena yo koluka nani ya protection na yo. Ah oui. Parce que comment est-ce que bokane la mwana ya koloba keno bakuluna bakopanza yo nini et o eleki ndelo bobangisa pe Linda eloko moko te pona nga kutu lobaka parce que Belinda Kandi la patrona muto tika quoi ça écriture na défaut asala ka ba film na ye a pointa ka ba acteur ba actrice na sentiment te pona nga penza belvi penza azui pe mwana penza cheka wana boko benga Linda azan éducation te. Vous êtes sûr bazwa Linda bachaye wana na mama bino na azan éducation bozaki batu moko bo ifale bo féliciter mwana oyo ba manquement na bino bo bandi yango depuis quand mwana amelama kikaka. Soki mwana peut-être oki kolobe loko moko c'est parce que bino nde bo pushier. Est-ce que bozongisa ka mayele na bino ne sikate? Eza ne loko mususu bovana bobe ndeko tika wana parce que face nani mbwa sa vandi na ekimia. Tika mbwa sa vandi na ekimia. Donc okende ko déranger wana. C'est difficile bo pesa na ka conseil ya bongo. Pona nga kutu Linda afongola caisse azala na nani ya protection. Mais eloko ezate parce que si réellement papa Masumu akendaki na nani na akendaki ko mona ministre ya justice pardon peut-être ba ça lelo moko mutema pasi affiche ebimi nan to consommer pe film angote
to consommer film yango te. Mais botala mitema te, c'est-à-dire que non botali na no talent ya mwana na linda. Bobi que non SB asalaki, SB asalaki nini? Nda boyaki, eza un problème te. Est-ce que ça muto liboso SB aboyaye? Non. Non. Pourquoi boki ko supporter te ya koloba ke non et simbi nango te? Peut-être nzambe nda lobaki ke non, tant o basalaki na sila ekoki. Boki ozongo na rayon wana te ou bien na nani wana te. Na nani wana te. Na nzela wana te. Boko makobanda ko nini? Bomo na te ke non siko boye bisangai. Avec ba audio ya boye. Na Belvi na sila na nazo détruire théâtre. Na Belvi na sila nani azako détruire théâtre. Parce que ce qui botali, Belvi elle est plus concentrée. Bino bozo sazarde ya koya koloba. Ero mama bino aza soki wapi yango kuna na matalana. Batumusu ne ba okomaka ba filme. Etikali tina bino ba bakwiti bino batu bo defendaka ebo komela e ba filme bo tine ba jouer. Ça bedangaye. Eza moment moko ba bolo ba ke non qu'elle apprenne peut-être ba biloko mususu ndenge ya komi peut-être leader ya chaîne. À apprendre ba biloko mususu parce que muto apprendra ka du jour au jour. C'est pareil na ba biso ba mususu lorsque to fongo la chaîne. Tozaka tozo yeba ne to maîtriser musala te tozo yeba te bakendaka ndenge ni bakenda. Plus oso se plonger na kati, oyebi déjà ndenge ba le ekendaka. Osani okokolisa mayele na yo. Lobaka peut-être que no ba loka yo ndoko zanga moya kokolisa mayele. Linda alobi yango na boma nani tina niveau ya kokitisa mama oyo abotanga. Abomela bino nini vraiment? Abomela bino nani franchement? Linda abomela bino nani? Eloko Linda abimela SB. Na biso na bino toyebite. Malgré balobaka oh akena ko jouer pas Muchopi. Moi je ne pense pas que nous a raison. Parce que ceux qui ont qui raison. Bino awa bomona ki kaka Aïda akena Lubumbashi. Na basila na groupe ya bakwiti. Bo pelisa ki ba life bodingi bo pelisa ba life bo matisa tension ya koloba nini. Ya koloba que non, Aïda trahir Belvi. Ezaki mata kita. Or, Aïda, elle est indépendante aussi. À reconnaître qu'à sa mère, Poutine, mais elle est indépendante. Oyo Belvi pe ayebi que non, moi nanga aza indépendante kolanda na musala o asalaka nani. Aïda, elle est plus na aza humoriste. Donc, c'est-à-dire que dans le spectacle, c'est facile de faire. Mais tant que vous avez dit que vous avez à trahir, dans le mariage, il y a mariage, il y a la dame ici, la fille ici, c'est qui? Il y a actrice, comme vous dites, il y a ce groupe Simba. Oh, Belvi a sali à Betty Nani 12. Belvi a Betty Aïda 12. Belvi a Betty Aïda 12. Bozu bo sali na capture, bozu vidéo ana ya muke ndenge Belvi a lekaki. Il y a eu d'autres personnes qui non Belvi a zalaki na Aïda depuis Tongo. Oh a Betty 12. Mais lobby awa. Jour nani avant anniversaire ya Belvi. Tout le monde a qui Aïda nani na Belvi na shop na magasin ya nani. Ya Marian Tombate. Soirée anniversaire ya Belvi o ezalaki na nani na hôtel na biso ya munene oyo. Aïda zalaki. C'est-à-dire que non Aïda zane mwana. Mais bolungaki boya ko détruire relation wana. Lokola Aïda akemba déjà l'esprit de quoi maman na ye bakumba binote.
Belleville, elle n'a pas voulu donner l'espace Nelo Kwana ya koloba ke non. Elle a un problème ou encore à silika nenge nani aida kenaga na nani na Lubumbashi. Alakisa bino grandeur d'esprit. Ya koloba ke non o bino bokanisi eza bongo te. Ce qui te lobito kene na logique ya na logique penza tant que mutu na okipeka koyoka mabe wana. Mais na affiché en te. Parce que pour la maman wana, c'est ma fille, elle doit toujours être pembeni nanga. C'est pareil dans likambo o ebima ki ya Gomez. Vous avez fait de votre mieux. Gomez babe banana Irsil Pechanga. Bo bimisa ba audio mabe nyonso la po boye écarter Gomez pembeni ya Irsil Pechanga bino bo récupérer Gomez. C'était ça votre mission. Ce que wana nyonso eza ko détruire théâtre te. Si ko Irsil Pechanga souple kele ayebi déjà que non. Awa osa la boye pona boye ce qu'on peut s'espace wana te. Poutine peut même appeler ça qui espace wana te. Po boyebi makambu te boyebi réalité te. Ce que nini ezangaki lorsque il y a eu des tiraillements entre Mama Binona Linda. Ya bosili sango na sukulis bosisi bobongisi pe bozaki na tanyo sona ya kobongisa na Linda. Linda ndenge azawana. Eloko abimela na SB eyebi sila. Ponga muto ayebisanga ke no sila lobaka ke no o aza impoli. C'est faux et archi faux. Atayo atanga. Soki eza situation moko emonani ya mabe oki ko telemela mutu. Ezaka biso ba Congolais nde toyeba te era kobenga mutu impoli. Soki Linda azalaka impoli, moi je ne pense pas que non Linda linga sala ta 2 ans pembeni ya sila. Parce que sila aza mutu moko boye ya komona ye. C'est pas facile à kovanda na ye. Donc yangwana il faut te féliciter ka Irsil Pechanga. Lina pe azalaka pembeni ya sila. Lina abima soko lobi abayamba ye boyo tali la fille façon zoloba. Mais non. Si la perdra ba pilier. Moko yaya ami kitisaka leki abeti mbunda yaya bini. Sylvie o aza pembeni ya Belleville. Aza na ba tâche moko o ya jouaka na Belleville télévision. Mais soko lobi ota na âge yena Belleville na mukolo Belleville a mukolo na e. Pourquoi Belleville a payé confiance on a ya espace on a ya koloba ke no place oyo nde sala boy aza c'est ce qui c'est parce que mingi to kaka ke ba artiste Belleville benga ke non mais Sylvie nda bengaka. Pour Belleville a payé espace on a payé nani yewana a payé nani tâche on eza poani atala ki capacité ya Sylvie. Eza kozanga koyeba kofanda na batu, vous êtes plus basé na kotala kaka défaut ya mutu. Tolanda. Na théâtre. Bana fongola chaîne na ye na bana kotale na ba Caleb tout ça. Mais depuis fongola chaîne na ye. Depuis wa ba mam sa a jouer kuna na tala été. Mais comment on a qu'à abistrer na ba TikTok ya la classe ya ten et puis Maria oazara pas Belfiana so ga yi es makambo au moi ça na roso Maria wana en plus ça fille très respectueuse. Souci na ngeza kaka makambo nini Maria kozwa kuna. C'est ce que je veux savoir. Maria kozwa nini? Bandeko, essayez d'arranger les boulots. Comportement na bino nanu eza kokimisa ba acteur ba actrice pembeni ya sila. Comportement na bino eza kokimisa ba acteur ba artiste na pembeni ya sila.
Priska akenda pona nani pona sila te me pona bino batu na ye siko batu baloba ke no yenda tindaka bino siko Priska nano atika place wana aloba ngai su makolo na ngai kuna te parce que afingama na niveau moko pas comme possible Linda pe afingama kake pa na bino bana lokola ba Maria baba na koya ko epa SB eza mabete mais il faut pas think il faut pas réfléchir rebeller nini yango Maria kozwa kuna ya malunga boya ko se retrouver bozo bokomi ko bina okataka baloketo ndika moi na bandeko bo aimez vous partager s'il vous plaît essayez de partager notre vidéo et ça bien. Bo partager vidéo na biso bandeko za juste ka pona ko tozo sungana. Pourquoi Linda aza menacée? Biso peut-être le quoi to mona kinani oyo kabasele to mene kabasele to zo nde côté les mélaye to faire voir yetala boy soko kei biso to za non a problème te kende me changer. Ceux qui besoin a besoin ya bato bo vanda na bato mais bo bongisa pe efandeli eloko ezoboma bino eza efandeli besoin efandeli mabe Viviane kaka Viviane oyo Abel oyo abima aloba ba vérité mususu oyo kaka bino o bobima lisusu boya kofinga ye boke kolukele na mobali na ye bobali na kofinga ye trop fragile na kofinga mais en oubliant que non bozo tombola na star na bino te bozo kitisa ye. La grande famille, biso tozaka wana focus na chaîne na biso ya Belle-Vie Télévision, place au tolia kakitoko, place au bactère bazar respectueux, place au kolo chaîne na Belle-Vie Télévision na kombo ya Poutine yemoko a respecter musala na ye. C'est ça d'abord la première des choses, ko respecter na musala na yo. Ce qui yomoko zo respecter musala na yo te. Batu nyonso bakoya tout autour na yo, ba osungo kaka. Na façon oyo ozo respecter musala na yo te. Yango bozo mona sila azo tepa mingi. Bokomi ko cible Maria. Bokomi ko cible Maria. Menga ezo lekelanga makasi. Davina koti saka iso na ba nini so yaka soki mariage nani yango wana la théâtre bana fongola chaîne na ye na bana ko tale na ba Caleb tout ça mais depuis fongola chaîne na ye depuis ba mam sa a joie kuna na tala été mais comment on a enregistré na ba TikTok ya la classe ya ten et bien Maria oazara pas belle fiana soki ayi es kambo au moi sana kozo Maria wana en plus ça fille moko très respectueuse Davina koti saka iso na ba nini so ya soki mariage nani yango wana yekuta yebaka na epite ebimisuko mabe lokwa azobwakela bato ba jeton ba telemela na TikTok yana aleka moi sana sala vidéo aloba bolimbisanga na bwakela mutu te jeton bolimbisanga babakuki bataka ye aloba bolimbisanga yi tala derrière la que bana na banda ko ba utanga éducation
ata belle lingi a influencer bango et simba te parce que bango na ba Sylvie wana baza na éducation na bango. Mais yo pena o l'accent pena que maman na éducateur bango zo ande vraie éducation et pas si là la théâtre. Bana pour la chaîne. Soki eza ya solo ke Linda bana de kozwa éducation et pas ya sila. Franchement nga na mona na nga pe éducation et pas sila te. Ah oui hein. Na mona ka te. Ye moko no nifo a s'éduquer nanu. Ye moko no nifo nanu a s'éduquer pour éduquer bana bato. Ye moko no banda ko s'éduquer pour a éduquer mwana bato. Les noms de boye koyeba ke no Linda aza impoli aza mal éduqué, mais non, il faut arrêter. Il faut arrêter. Boyebi ke no la grande famille R moko ezolekelanga makasi. Mwana batu Linda oyo a supporté ba insulte. Gatsby kaka Gatsby oyo azui kaka affiche. Il y a les deux sœurs rivales. Ayebi ke no na affiche oyo na filme oyo. Linda aza na kati ya filme, Linda aza mutu na ye ya kati. À soutenir Linda. Mais bokende bokoyoka ndenge bafingi pe Gatsby. Soki bokoloba ke non Linda bandeki kozwa éducation et pas maman na ya pesa ye éducation te. Abandeki kozwa éducation mutu abandeki ko éduquer ezaki sila. Et Gatsby bokoloba nini? Gatsby bokoloba nini? Mais botika banana bavanda kimiako. Nenge ba mikendela ba silama, botika bango ba continuer na ko silama. Yey. Mokili ezanga bulamu. Bino bolingi banana baza lokola bolingi banana baza lokola bakabasele. Po boye bakeno kabasele wana akobalukela bino kaka. Po aza mutu keno ya talaka nde keno $20 ya kosoma peut-être eloko akolia memela mwasi na akipaka na ete. Soki bokoloba Linda aza na éducation te azo éducation te c'est qui si la mutu bande ko pesa éducation. Et bon Gatsby bokoloba nini parce que Gatsby afinga maka chaque jour na ba publication na sur TikTok. Et beaucoup pe akoma ko répondre na ba commentaire a bato o bazo finga e. Est-ce que boki ko tala te banana ndenge ba ndeko pesa maman na bino respect. Gatsby voire même Linda. Lelo banana ba vanda ba yako koloba mabe ya nani ya sila. Mais eza mabe makasi. Eza propreté. Soki banana bazali na éducation te, mbe babima. Loko nanu babimi te, c'est-à-dire que non éducation eza. C'est-à-dire que non éducation eza. La grande famille beau aimer beau partager. Toi qui n'a cochité, il faut te faire voir Makambo et les cas sur les réseaux sociaux. Afficher des numéros tout mona botika bagé. Botika bagé na bino wana. Linda n'est-ce quoi répondre qui va te baotinda ba vidéo, baotinda ba audio ba batamisi quoi ça numéro. Ce qu'on a minute tu ça que non, ce qui Linda kutani na situation moko, ce sont les abakuiti, les abakuiti.
bandeko botika bato oyo biso tozo récupérer ba amoureux ya cinéma ba oyo babwakisa cinéma congolaise mpona ba bêtise oyo botika bazonga na kimiako. Na Maria yango wana bozoloba wana soki otali nanu Maria langage na ye nanu na ba théâtre azala abongo te na vie normale azala abongo te, c'est-à-dire que non azade na art de parler. Boyebi pe Maria pete botika ka linda na kimia parce que oyo eza ba distraction moko yango te bo forcer musala ekende liboso. Kaka na bino moko lisusu les abakuiti parce que bino na bino bozo yo kanate bokomi na de ekiri ya YouTube na ekiri ya TikTok. Ya TikTok ezotelemela ba chroniqueur siko boye bisanga eza semence nini, eza semence nini bana ya mama moko bozo yo kanate. Dites-nous maintenant, dites-nous. Est-ce que eza ba comédien parce que bato mususu bazo ba eza kaka ba comédien mutu basali yango batindeli audio wana. Est-ce que eza kaka ba comédien voix nezo bima eza ya comédien ou encore ba utiliser mutu mususu ba pese mbongo yo sala audio peut-être soki eza comédien ba koyeba ba ko réaliser ba ko nani ba ko capter voix na ye. Eza kaka ba comédien soki eza ba comédien par rapport à quoi? Donc affiche ya pamba bato bazui trouble, affiche ya pamba ekomi keno batindela mwana bakuluna. Linda za ni mwana ya Sila ni mwana ya Belvi. Linda za na mama na ya za na famille na ye. Aye na monde ya art c'est parce que elle est artiste. Oya bino za ko bloquer mwana te. Ceux qui sont comédiens, ce malheureux. Ceux qui sont comédiens, ce malheureux. Qui sont ces comédiens pe ba okiko sala audio ya boye? Qui sont ces comédiens? Pour te belé baso ba kenon eza ba comédiens. Qui sont ces comédiens? Parce que tu tika la comme na place Linda a manqué ta comédien mon côté. Boyoki siko bandeko. Nazongeli lisolo nanga na ila kiawa. Na yaka na lisolo ya Maria. Nabi Maria ba ciblé Maria. Bota la boye. Na yebisa ki pe bino ke non liste eza mulai. Ya bato basi ba ciblé. Bokomi ko benga mama BBC olobaki, mama BBC olobaki. Mama BBC, est-ce que ça ya solo likamwanga bina yaka na sentiment sur les réseaux sociaux? Mais quand bino isusu bokomi ko benga mama BBC olobaki ba moni ba lobaka keno omoni ndoki belela na yaki ko belela. Est-ce que to sali ata 2 mois? To sali ata 2 mois keno yango keno ba cibla déjà Maria. Bo moni keno o na lobaki keno bazos basi ba ciblé déjà Maria pona boye. Boyoki bino moko audio. Na bana ko tale na ba Caleb tout ça. Mais depuis faut la chaîne na. Depuis wa ba mam ça a joué kuna na tala été. Mais comment on a qu'à investir dans le TikTok, il y a la classe latin. Et puis Marie, pas belle fille. Ce qui est moi ça n'a pas Marie wana. En plus ça fille très respectueuse. Davina côté ça réussi na ba nini so ya sur mariage na nyango wana.
ye kuta ye baka na ye pete ba osalaka ba vidéo titi ebimi siko mabe loko azobwakela bato ba jeton batelemela ye na TikTok yana aleka mwasi anasala vidéo aloba bolimbisanga na bwakela ye motu te jeton bolimbisanga babakuki bataka ye aloba bolimbisanga ye tala lelo lakisaka bana na bandako mo bautanga baéducation ata beve lingi ainfluence bango esimba te parce que bango na basylvie wana baza na baéducation na bango mais yo pena olakisaka pena ke mama no éducateur bano kozwa nde vraie éducation epasila da théâtre yango botika kokoya kofingisa sila pamba botika bokoya kofingisa sila pamba botika na baautorité basi batali badécouvrir bayebi déjà ke non ngambo oyo nde baza mabe. La grande famille, bo aimer, bo partager. Famille Libota, tozala wana lelo na pourquoi pour na making of na biso. Après making of sûrement, tokota la paix briefing peut-être il y a film na biso o il y a deux sœurs rivales o ememi ngambo affiche kaka batu bazangi kopema batu mabumwe baluki. C'est-à-dire que nos films en tant que tozo bandango lobby. Eh batu musu bazana batata mungwa e. Ceux qui na koka e na bino to yebite. Alors, na pourquoi les autres côtés la making of, il y a film na biso, il y a des dogs. Après film na biso, il y a des dogs sûrement to kende na to bako flasher les biso pe malamoko peut-être briefing bako briefer biso film il y a deux sœurs rivales et bako la kisape biso ba acteur ou encore ba actrice ou bako participer na katia film wana. Alors bandeko idéologie eza moko toujours na lobake non malgré tokoya malgré tokosala ba émission. Et malgré mais tous un objectif na biso moko oyeza focus sur Belleville télévision semaine auto banda bandeko bo les mangate parce que na kotika sous tenter na Candy Star parce que Candy Star eza pe ya maman na biso Candy Star eza pe ya Poutine alors il faut to push en haut les sous to push penza les sous Candy Star et ça bien. Alors na ozala pe wana na Candy Star na banotala ba film nyonso malgré mbete na talaki mususu ba période ba épisode mususu na talaki te mais là ba déranger nga makasi mama BBC non façon OK na Belleville télévision kende pe na Candy Star bongo alors to meka donc to meka te na ko meka ko tala batana ngai et to za wana pona Poutine pona ko push musala ya Poutine na biso liboso bongo te la grande famille. Vraiment bandeko tous les belé wana na Belleville télévision nayebi ke no film oyo ekozala film moko eko taper fort déjà biso nyonso toyebi déjà écriture à Belleville ezala biso famille Libota ezala ba otala biso na fenêtre ezala ba ini ya Belleville ezala banani biso nyonso tokozala molongo kuna suivez les guides c'est-à-dire que no Poutine mama na bango Poutine, maman na bango. Alors bref, c'était au moins ça. Tous continuent toujours na Moussa Nabiso. Tokoya toko bavarder, mais focus toujours sur Belleville télévision. De Moussa Nabiso toza nango wana toujours soutenir Star Nabiso dans le bon sens. Na lobara toujours que non. Maman BBC na ya à côté les na ba anti-valeur. Moussa to sala ya koloba. Oyo to sala peut-être 30-40 minutes ya koloba. Oki kozangisa peut-être kobeta libakute olobi eloko moko esepelisi batute na respect ou encore na respect peut-être ya Poutine na respect ya abonné o batala ka mama BBC na respect ya bino famille Libota ya respect ya batu o bapesa biso confiance na zangisa kolobate bolimbisa parce que munoko o elobaka na loba toujours bolimbisa soki pe bozana besoin ko benga mama BBC pour na conseil notre numéro et ça sera toujours figuré wana na barre d'écran ou bengi mama BBC pour la évolution toujours il y a mosala ceux qui posent la matière au monde que non likambo il faut na benga mama BBC quand ne ba benga kinga ba mama BBC tala likambo Maria boye bato ebele bandimela kinga ngote et voilà yango ebimi alors on a besoin peut-être de sa mama BBC idée moko boye toza wana parce que tobo ya kate ba idée pour musa na biso ekende liboso bochaka pe biso na prière na biso na ba Poutine biso nyonso to sungana toza famille bitumbeza makasi mais toyebi que non justice nzambe eza tozo sala musala pour de bonnes causes
tofinga kapete toyaka pe ko détruire batu te toyaka juste ka ko répondre na ko recadrer batu. That's all. Yango na loba toujours que non merci na bandeko nyonso o ba pesa pe belle vie, confiance. Merci pe na bandeko nyonso o bazaki basi ba bungi vie ya ba promotion, vie ya ba émission na biso esali que non batu ba retourner ba lobi na tika na komi na nga famille dibota ba merci na bino ba o nyonso pe bazo pesa biso confiance toujours. Merci na bino na c'est ça ka jamais parce que boza batu vraiment o na lobi que non. Et ce que j'aime c'est ça kaka ba responsable nde balingi belle vie. Bato bazana manière moko boy, bazana savoir moko boy. Nasi na sengi pardon ceux qui na loba ki mabe. Na yesu ko loba mabe awate pardon. Alors je vous aime la grande famille. Bon dimanche. Na donc prière na pourquoi dimanche to kina na tongo vu que dans tout ça na programme à 5 jours. Alors le lieu balobi tout kindeka na pourquoi po bandeko ba kindaka ba dimanche na ba marché où ezaka chaque dimanche et voilà pour tous na bango nyonso elongo na pourquoi. Alors je vous aime bandeko tokutani susu na pourquoi après prière. Je vous aime, bisous, bye. Vivez les grands moments d'analyse, décryptage de l'actualité brûlante de l'heure dans le monde et partout au Congo, c'est sur la chaîne BBC Mpoi TV. Toutes les vérités sur fond d'analyse, décryptage sans langue de bois. Sur BBC Mpoi TV, on passe au peigne fin l'actualité brûlante de l'heure. Nous sommes fiers d'être Congolais, nous sommes fiers d'être Africains. Construisons ensemble une bonne société pour nous et pour nos enfants. Tous à la fière, Yakoza la Congolais. Tous à la fière, Yakoza la Africain. Tous à la na Bomoko, Poto Tonga Mboka, Pona Biso, na Bana na Biso.